Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Asalinga nini, omala bo manger. Bola munanga pour linga muninga na na ngato vanda ensemble. Poison pourquoi poison? Bocha poison, attaque pas poison. Non salango, pour ngamona ko salango ata problème, non, je peux pas. Zona moi na yo, Kevin, ozuna yo na yo Fivette, ozuna bon na yo. Bon ça no test, c'est le basarateur au sala ya poison. Papa, tout ce monde poison, poison c'est aussi poison. Poison c'est manifestant na minute on a mort. Et poison rapide bezala. Il y a des social comme poison et bimé le pata le bina bino mais pourquoi bocha Fivette? Pourquoi bochanga? Nga c'est que tu na finir même Christian. Il y a des bases qui Christian, il y a des bons qui ont été même parce que les vieux Christian, c'est ça. Ils ont vu à ça la fille bon. Ça la vini. Donc, ce qu'on a boto comme au sakané là yo. J'ai dit que le si mais ils ont pris un Christian. À travers le on n'est pas même la fruité mamba. Le so vie c'est cause de Christian. Par exemple, dans la belli, il est malade. Tout que l'hôpital tu es docteur là ça soit résultat poison kezaki bozaki. Léon boleki bino nyonso. Tout biso nyonso bon na pas kile na moni ke pesi passe miso nyonso na nzungu. Donc peut-être moi msa na ko expliquer ke biloko même biloko ke na biloko ena nzungu. Ce que ya ko fite ba ni ba ko fite ka gela. Ya ngo to iboso gela kota ko hôpital na mama e mabenga ba tielinga poison. Ba boza kuna ni. Chose ba on lisu. Depuis ma 5 heures, ba c'est la ka gela poison 2 fois. Batelinga poison, toi les pour ni Christian Newman na baraka. Ça la près d'autres choc. Il me met na maman et moi. Abenga 4 ou 5 ya batelinga poison. Nathalie sa mise na pas na parler qui na limité. Depuis ma 5h du matin, nga wana maman et moi. Na mon agel te moté moi là moté bateli poison. Mais c'est quoi juste j'ai basaka na poison te. Non ça te. Pas de bon na mabunga. Stoke zanga. Kena seli mwa mosala mabele o c'est poison bana ngai na mona bango te nazanga Kevin na kufa nazanga kitana kufa ngamoko na kufa ya bisika ya te mabika parce que na moni ko mabe personne na komi da salut na minute na va na te fait de poison na bo manger li pona nini nazanga pourquoi Kevin ngata lo bateau tu n'as expliqué biloko na nga mona bo ai c'est manger nga boye biloko na fiva lambi na meki soupe na ngo na yo kyongo na moni musunya ngo bien te ai expliqué nga ko kina ngo liango te mwana nga ko vanda lo babi mais d'ailleurs qui poison ezaki na musunya na soupe ezwa non mwana ezwa na nga lobi ke ai c'est manger il est dérangé na moni ka musunya ngo goûter bon non peut déranger aliéné pe musunya aliéné musunya kepe na ngo na pese ntumbo makende na ngo siko po tout za la batu qui fafol na moi je suis pas une fille problématique. Dans le cas problème t'es tout comme tout finga nous finga na ka tout comme maman poisonné wana mabe poisonné wana mabe poisonné wana mabe et c'est n'a j'ai confirmé na bikaza na poison avec mon Thompson na bina nini na posse abi biska kenda ki masaki imprudence mais pourquoi bola tanga parce que dire que bikato lié blo na fivete to beli ya komba fivete ngobima pona nini nako bo majelté nako sala ngoté linga ata ma muso ebele arrive moi je l'aime linga ki c'est ma camarade na c'est ma sœur courage Fivette ça se voit ata na passe na il a passe na nga alinga na la tête comme si ngapela linga ka la tête so na sala ngo parce que c'est l'amour la otanga yango omona le msusu okochango ni ba ko so là c'est parce que tu comme Fivette na buzo ba isa bete est-ce que ba Fivette na na biso ke Fivette mutu achenga yango to tina tanga yango wana ndi esa do sola nayi boti ko chabongo yo sa propreté ça la propreté ça linzambe bébé za lo bani OK to chango wana siko place ni o ngana ko ko tshela muninga na nga poison na ko ko bo majael pour gérer la salinga nini ata pas salinga problème pourquoi bolunga bo déstabiliser eza réputation nanga oyeda na Kinshasa là où nous ça va alimenter na biso makamu na biso ya awa ya Kinshasa kolia komela blom susu foyer banini on sala pour ça dolia nyonso iko ko rattraper mbala moko et beli soti kozonga peut-être là mususu déjà que et betinga maladie et yaka tu vois les malades pour moi on a que ça m'a poisonné le muto atinde nanga ke balobi oteli poison otunga bijé na tini voice ngamakamwi non yoka on nga lobi ngabi yo ça na poison na bengi essayer de pas na manga moi je t'appelle ngabi essayer
Moi je t'appelle. Moi je t'appelle. Moi-même je vais t'appeler. L'autre chose dans ça FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nada makamambongo sala ngo awa. Na mona keza ka lobi na yo tuino sa nini. O eza agence de transfert. Ni na piembo onyeso de. Nada agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kalamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga, pe ya bipai na bipai, yasika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et comme une adresse ya sur. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Au Lualaba, dans la ville de Kol. Ba vérité, ba vérité. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo Liziba TV, Balandi ya Kevin Pandalekecho, autrement dit les mannequins de Kinshasa, Mopanzi Sango ya Solo. Merci na abonné nyonso bolinga ke émission Nabiso ba vérité à na chaîne Nabiso ya Congo Liziba TV. Biso to linga rabino mingi parce que bo sepelaka na biso parce que toko sala toujours musala kitoko boko linga biso parce que musala nzamba ponela biso grâce à nzambe yango lekechu aza toujours en paix grâce à nzambe yango lekechu na vandi sikwa na village panda na Kigoma Mushi grâce à nzambe boko mona makambo eko stambola kitoko ba papa pour le fikipo bazali FBT na biso zali mama Nathalie Fikipo Yvette Lisiki Nicki Minaj à Paris na pesho mbote ya Gisèle Tati mama Versa c'est monté ma c'est Giclo Winner, le Nazanaye, après Bâton et Belé, Fivette Mayamba, Maman Gucci, malgré un peu stressé, un peu bien, autour de la plus, Marabébi, bien, dans les réseaux sociaux. Tout le monde qui a fait GL show, aux autres les réseaux sociaux, bon Dieu, bima qui est na ex naie, mambimi belé, soi-disant, tout le monde qui va direct, on peut à ça là qui zaki oublié, baba qui obenanda qui a Fivette Mayamba, mambo tout le monde va poisonner bimi, mambimi belé au Vivette à sa victime, babi à sa moto à poisonner Jaël, aux autres banakata, aux autres banakata réseaux sociaux, mais tu évites fois éclaircir biso parce qu'ils ont réputation, et ça aux autres ça la vraiment bien déjà là va cas d'urgence où il y a bien te penza autokosola a na kati ya Congo Liziba TV. Bonjour Fivette Mayamba. Bonjour Kevin Pandalekecho. C'est mal courage malgré stressé, il y a un problème message nous peut ça na bato ba hôtel la bisosiko na Congo Liziba. Merci na bato nyonso au boza partout bolanda biso boza penatan ya ko tala biso j'espère que arrive à Jaël, parce que c'est la famille déjà. Jaël a coûté dans le quartier latin. Oh ma casse. Na coûté dans le quartier latin. Tout de suite, on dit que va même pas mission na lingwala. Na Kalembele na Mirador. On net pour attendre. On va na Kalembele na Mirador pas na biso na lingwala. Na lingwala na ye pas na biso na Luoz na Matonge. To vendre na même dans la condition OK. Ça fait mal parce que j'ai eu des fruits d'ailleurs, à la panangate, à la rani na cité verte. Et deux fois, à Yakanaye, deux fois, 7 à 3 jours, 2 jours pendant la zone qui vont. À Koya, dernièrement, awa, avec un tatouage, parce que tout le monde bimba tatouage, ils ont bâti dans mon pending. Et bon, nous avons passé quand tu as bêté le tatouage, je vais dans mon pending. Il est content de souligner ça là, tu passes ma casse. Il y a des muscles plus, d'ailleurs un peu bête parce qu'il n'a pas confort na. Na lamba qui nyamazamba, baza ba nyamamo ya zamba. Ayi nanda kuno. Tolia. Na côté na cuisine. Bon na na juste kai bolamba, te na la sali kolamba. Tout bon micro. Et puis na zaki na pongi. La la muki avant moi na ouais. Avant à Jaël Lia Kevin allié. Lia a fiva musunyo na yo kongo mabe nga ko kana nga ngote alika soupe na fufu Kevin nga ale soupe na fufu azebena nyama zamba azebena nyama ngote asa azongi na nzungu nga pela na ole biloko na lambela par rapport à gwa biloko ngo non sentir ngo bebe na lamba pe nyama ngo pété yepe allié nga pe na lokoso nga to lipso mbe to lipe na nga na bandinga lokoso pe na tsheli jela lié to lié biso mibale
Et comme pourquoi hier la chambre, dans le salon, nga ce que bande nga estomac. Estomac kangi nga bonne nga pas lié à me la pe moi ne biloko ki. Nzunga est-ce que tu mets bien dans le congélateur. Là nga estomac, nga la kuna canapé dans le salon, hier la chambre. Kuna yazo baluka nga gel. Il on to lié pas si bondeni. Ils aiment le musulman pas lié raté. Tout le monde a des musulmans qui ont des problèmes, ils ont des manines. Je suis en train de dire que 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 je suis na PC mais na muscle piso na trop de tatouage pour la douleur patato tu vas mettre dans la journée moi quand on zoto na ebele bedisaka ebimisa malade tout parce que ça protozoki et que 4 ans zoto zobimisa ça passe bato babita pas tatouage ba loba na trop parce que na bi passe le quoi estomac pendant toute la journée na ko katana ke na sombi gaviston na meli gaviston na ke na sombi gaviston na meli gaviston et moi ça na bi ke sombi na fufa poussière ba kongo ya pembe na mela na misu na biya na ko ka estomac on a évité le problème ni ata ko chabu na chaté et de ce ding nga ko arriver on a eu mambe ça là mais Kevin mambe ça les Kevin ali akité ya ya super pamba ya musunité bonne na ali aki yebe tungsete et azipe ko na nzungu na la na lobby attends est-ce que bimisa mzungu bloc on est en congélateur chauffant au memango kenono nango et ça libiso bien té c'est normal ils étaient que changer nzungu to chebilo muzuzu to sel ni te ponda ku na lamba bloc ba to nyiso ba kabalia continue explication après ko somba sombi gaviston na fufu ngese ngabi na misu ngabi pese mi fanga bi sombi na fufu pembe la ku te na ba na lamba to ta na gel to seki ngabi gel mono mutu ne sa bien te na sombi ngo pona balola na sa nini na mela na zo kokate passe eleki attention na meli ma yezo sa nga passe c'est tout et yo le cas na yo kende matanga mo lobi na moni anga bo sanza kaka na somelo B6 et kanga ko sanza wana et kanga ko sanza anda kuna ngasko na se établir nga déjà ngasa ngabi ko sanza na somelo B6 et kanga ngo ngabilo mususu pela tout nsko bonne et mona moni bonne nga na cuisine azui maya mula na senga pisa gel maya mela kisi azui maya mula ya ba mayo kana tsana ko tena abite oh ko pesa maya pompe te zo mayi o ya nga na milaka o pesa maya pompe po imta mela maya pompe te yo sale diarrhée habité na ibi mais tu pesa nga mai nini nga singa habité zule na bidon on nga pesa ke mai na ote madame na pesa ke te na zuka le longa bidon ibi ke bien mais la mai pompité c'est a pesa mai ameli sinon nga singa nga no ke matanga mona atongi awa na u miate na ya pour la mona za bien te fona ko tike bon te zelanga na ya singa bidon na zonga nga ozonga po ni mto ki bete est-ce que moto ba sale mabe ba tele poison ba bomir. Écoute-moi, besoin na lo babonga la Fivette. Au moni batbota la biso baza bazo ba penzate ba ko ma éclaircissement na makam parce que et le ko éclaircir exactement parce que tozo ezali ko moko boye est arrivé dans le comment est arrivé entre ngana et balama to koma wana na bingota gel Fivette yo c'est rétablir oyo ki bien ok matanga après retour na yo okuta gel ndenge nini ti na kuche dasaki na ye na kuche ke Kevin esinga manger la ke siko tension yo zwai aki na yo benga nga de comme ça va bien na comme seconde ni abisco ça va un peu na ke hôpital lobby na sani ni singa esinga bi ok d'accord pas de problème la peine est qu'elle n'a ça va parce qu'elle n'a biso problème exact et l'autre tout solo là téléphone là je expliquer les jours ça qui dirait que wana nga mais c'est ngabila Fivette na se défendre so na tiki mambo ba voice oh nga on tika nga muta vandi na comment yo Christian ke ko benga grand terre na e auto mon maman tant que muta lingani maman comment ba Christian kasi yango na expliquer te to solo là comment ko linga mutu po banda eza direct ko salaki là a lobby ke na Fivette coûte na beli balambi biloko so pe balexi nini to lie biloko ngane ko bela ko sanza diarrhée ça dirait qu'il est déjà abi na bela ki na ki to beli a Fivette ko sanza ngaba ko sanza moi ba tout que simba ba kisi boy baza pasi mazo kende là ba tout bota de loko bongo déjà est-ce que beaucoup ba te que Fivette adaki bien makasi là le bien que biso mbale beti biso faut comprendre que ezaki loko eza lima ya biloko olia tout le monde a l'eau moko boy et encore arrivé jamais ce qu'on a biloko wana ndeto ba ke le bien que ça poison siko poison de bazolo ba na Fivette mayamba
est-ce que bande yo lia ki biloko na tu entendre yo est-ce que fait aussi temps que ça peut être examen à poison pour oyeba que est-ce que ça poison parce que ça cause anticorps et ça j'ai biloko bunubo lié j'ai outi dans libanda mboka tu d'attend pendant 2 ans cause ada ba to ba libanda ba koyeba oyeda na Kinshasa lero ngozongisa balima na biso makamu na biso awa ya Kinshasa kolia komela blom susu foye banini okosala po so dolia nyonso iko ko rattraper mbala moko et belisio ti kozonga peut-être l'air mususu déjà que a ebetinga maladie eyaka tu vois les maladies pour moi nga atike ça m'a poisonné le yi muto tinde nanga ke balobi oteli poison otunga bije na tini voice makamu non yoka on nga lobi nga bi yo ça na poison na bengi essayer de pas na manga moi je t'appelle ngabi essayer bino bo ça va dire moi je t'appelle moi je vais t'appeler l'autre chose dans ça moi je vais l'appeler essayer vas-y essayer moi je t'appelle moi je vais l'appeler je vais l'appeler j'avais appelé je vais l'appeler essayer yo bébé ça va français nanga essayer na butu na bengi na normal maman ni oh maman nga tangi na ngame pourquoi bo ça banalise à poison oh j'ai la confirmer nga kiazana poison ali yango na Thomson j'ai la commune essai a commune ta solo na ya bengi na vidéo oui bazo solo na vidéo Alexis Patrick Alex dans l'hôpital et c'est na bete mozo vimbanga nazo suba makila mais je te jure non le bango ouais na solo na essayer de pas na moi nga ba biso kana poison ba tele poison na Thomson ya biska lia kiango asaki imprudence mais akoloba mutongo soka yoki comme soka yoki bia akoloba kombo na baza ba capture ba tindeli ngai le bazo solo la otanga yango omona le msusu okochango ni baza ko solo la bo tiko cha komba fiveti na buzo ba isa bete est-ce que ba fiveti na na biso ke fiveti mutu achenga yango to tina tanga yango wana ndi esa do solo na yi bo tiko cha bongo sa propreté yo sa la propreté asali nzambe bébé azo loba ni OK to chango wana siko place ni o ngana ko kotia na muninga na nga poison na ko ko boma Jaël pour Jaël la salinga nini ata pas salinga problème pourquoi bolunga bo déstabiliser eza réputation nanga même maman biso ayoki likambo ko bela tali boma ko craquer likambo mi pas likambo uti wapi c'est exact donc tu as to comprendre bien pour la vision likambo oyo uti wapi mais Jaël mtalobi kana poison mais pourquoi est-ce que poison bo changa parce que c'est que déjà gabi que là alobi na bino derrière to lia ki na fivete eloko beti biso to la to mona pe ko lelo mususu mais fait tu vois pas likambo za grave peut-être aux hôtels on a mis oyo mais na mis ça doit être ba comporter et lo bolina mona fivete faut ça teste à poison hein te ngana na likia na poison na nzoto te poison ba sala na ngoma sécurité il faut pas blaguer avec le poison poison ba saka na ngote ko sala ba pourquoi je volika na moninga je moninga beli lobi na papa yo pe stomach sala ki et ça eloko écouter anticorps na biso esimbité c'est normal et donc elle nous a lire en goumate à lire à koba les nyamane simbinga na anticorps ngana été tout on a besoin poison trop que diagnostic ezali trop que non na logique des choses parce que c'est poison comme pe ko baluki na lolika me ko babakade pourquoi on a muté ebima mais na munona ba que c'est pas fivette tout qui le doit bato ça c'est l'examen général to yeba likambo poison e uchi wapi ezani pour ça examen général mais oui tout comme ça bablo verbalement comment que tous un test à ce poison tout le grand frère notre bien Jimbo 5 abina est que ça poison parce que finalement c'est quoi juste olunga kombo na ba bêtise na ko boma Jaël te azako na ba passe na vie na ngai na vie na nga ko sala mutu pasi ko nyokola mutu ko boma mutu na ko karelo kwa na te courage comprendre bola me ko comme ça ngazo baté na vie tu vois oh ils ont réputation na nga naza bominyasi partout fait dire poison na boma Jaël asalinga nini on boma Jaël voilà mon angaka pour linga muninga na ngaza na ngato vanda ensemble poison pourquoi poison bocha poison attaque ba poison nani wasala ngo pour ngamona ko sala ngo ata problème non je peux pas non ça te poison botangi na mabunga soki zanga kena sali mwa mosana mabele c'est da poison bana ngai na mona bango te na zanga Kevin na kufa na zanga kitana kufa ngamoko na kufa ya bisika ya te mabika parce que na moni ko mabe peut-être na ko mi da salu na minute na va na te fait de poison na bon manger li pona nini na zango pourquoi poison e uta wapi nzemelanga na ko pate likambo elingo sala bongo te yanga nini bongo la sanga nini na ina gel na vie na se retirer parce que belé ba lo balango yo kate c'est la femme za muninga ona otine musika
parce que j'ai le bête dans ma beaucoup tam comme poison to ben na biloko beaucoup tinga na poison pour nani ba grand frère ne ba bike na ebisi bino za poison parce que finalement c'est quoi parce que na histoire obeti biloko Fivette visa mabele bon na yo aza bien j'ai tout poison et c'est manifestation na minute mbana moté poison za to so jana za passe poison na bike na boma muni no kanga na kuna na vanité no tini mambonga kende longa parce que pe idée na euta wapi na passe na maladi ne na souffrir na moyen ya kola na te makoluka kisi parce que na bika za pa na loso est grave mais bika ki pa Fivette nzambo lingo te nga ni no juste na sa nini donc na vandi bona ngata mama biso e bango te poso mabenda e bien akosi na mai les GLT les bossa be mission pourquoi botte Fivette ma mati les GL poison pourquoi par exemple ndako na beli et maladie tout que l'hôpital tu es docteur à la station résultat poison kezaki bozaki Léon Boleki bino nyonso biso nyonso bon na pa kile na moni ke pesi passe miso nyonso na nzungu donc pas moi msana na ko expliquer ke biloko même biloko ke na biloko na nzungu siko ya kufite ba ne ba kufite ka jela bon likambo ndezo kende bo Fivette mayamba test à poser parce que et sa réputation na yo et sa combo na yo likambo e ko ya grave parce que eza to pesant mais e ko eza lobama likambo poison likambo boma mutu basala ngo ba jeter eza kaya grave Fivette azana kina osa la vie na no ça déjà parcours na chemin na le l'OPGL aye j'ai to sola qui ne quelque chose na ko bengo na tongo ko bo sala tala j'ai ko pour comprendre que azana problème na Fivette habile quelque chose na ko bengo na tongo le quoi bo sala mission na Fivette to boya na hôpital to boy to na tongo na ko tindelo ba résultat o ba bi na hôpital ndé bisinga ça dit que na j'ai na Fivette bo to sala déjà émission lilo ko mi Fivette a cheli muninga poison j'ai on te le barana ba émission et on se rattrape biso zongela biso plutôt so lobi boy ezongeli yo courage Fivette j'ai la camarade nous on intérêt to liak ensemble to melak ensemble on va poison oh ça la bien té de ça les penza qui to côté ça li bien té tika porte côté nao et ça li bien té penza banal lobby mes connaissances omelette à perdre même omelette banda lobby na butu chitongo naza bien té parce que fallait mata komba mutu mususu ngate ata mwana nga ko vanda Kevin nga ta lo bato tu na expliquer biloko na nga mona bo ai se be manger nga boye biloko na fiva lambi na miki supu na ngo na yoki ngo na moni musunya ngo bien té expliquer nga ko kina ngo liango té mwana nga ko vanda lo babi mais soki poison ezaki na musunya ta na soupe ezwa non mwana nga lobi ke ai se manger ye déranger na moni ka musunya ngo goûter bon non peut déranger aliéné pe musunya musunya kepe na ngo na pese ntumbo makende na ngo siko po nini na mito Fivette comme conseil tous en crainte bon tel abiso na habité Fivette est-ce que ko kozwa temps mais bis ko sombe musunyango isa gambela mo da tika bilo musunya na gambela ana zona mwana yo Kevin ozina yo Fivette ozina bon na yo bon ça no test si le basala terre au sala ya poison papa tout ce monde poison poison c'est aussi poison c'est manifestant na minute wana mbala moto d'ailleurs poison rapide pezala ka to bo marambala moko est-ce que ce que c'est poison rapide ngane to zala toujours à l'agonie muto tika la ozala te Kevin a l'équipe na soupe nga zo mwana nga na bonne nga aussi ici l'équipe doit combien de jours on a bilo combien l'autre journée l'autre lundi l'autre lundi ouais so banda so vendredi mais so mercredi na mbé bilo kwana déjà mercredi et c'est déjà temps nga yo na se rétablir na meli ba ki se stomac na zongi ils ont d'autres sont mutabeli abeli la mitu réseaux sociaux me combat Jaël et puis pourquoi choc et vanisi mutana hôpital choc alika mo bebimi tu vas voir ce bimi est-ce que ngade mo ngana tete lo bananga na kati ce que ka ba voix c'était quoi d'abord mamba Jaël wana nyons tout et bandi na ndako na nga sa diwa kana na chambre na nga zo loba et puis c'est pas éclairci ba tulika munde ezalaki Jaël elle est stressée elle a choqué peut-être choc alika moko boy pour nini Jaël yé mon droit c'est pas du kaza na poison mais la famille n'est pas ya bidimina banga biki azana poisonté il parce que je te azana poison nga mo est-ce mo poisonté le bila ba bengani na bengi nga mami no yo kana tinele wa force nga mo zo mo poison bo et où tu as
et bien et c'est n'a j'ai confirmé abi kaza na poison avec mon Thompson na bina nini na posse abi biska kende ki masaki imprudence mais pourquoi bola tanga parce que dire abi ka to lié blo na fivete to beli ya ko mba fivete ngo bima pona nini nako bo majete nako sala ngote linga attends ma monsieur est belé arrivant moi je l'aime linga ki c'est ma camarade na c'est ma sœur. Courage Fivette, ça se voit. Passe na ye, il a passe na nga. Alinga nga la tête, ne comme si nga pe la linga ka la tête. Sona ça dango parce que c'est l'amour. C'est le Fivette mayamba na ba YouTube na ba leketchu banani banani na grâce à Jaël. Parce que pourquoi non ça Jaël m'a bé pona zwanini. Azwanini. Donc tout ça ba ki ozana ba to ba fi ba ma bé na ye. Oh courage. Parce que ba to ba ma bé na ye za bango, mais za ngate. Boze na nga na finga na finga te. Ko pekisa mura te, tiko finga je. Quand je mura na Jaël ba wela nga na ebit, ko pekisa mura tika, boso mura bono yo kana beta mura. Na beta mura ke loba. Est-ce que ça la boy? Et ça YouTube. 2 fois derrière mon 3 boso j'ai la kota ko pitel na mama et ma benga ba tielinga poison. Wa boza kuna ni. Chose ba on lisu. Depuis ma 5 heures, parce que la cage j'ai le poison 2 fois. Ba tielinga poison, to ezali pour ni Christian Newman na Balaka. Ça la près d'autres choc. Et me na mama et mo. Abenga 4 ou 5 heures ba tielinga poison. Na tani sa mis na pas parler qui na limité. Depuis ma 5 heures du matin, nga wana mama et mo. Na mon Angel te moté moi là moté bateli poison mais c'est quoi juste j'ai basakana na poison te tu peux avec du poison basakana na ngoti poison do amasi so nzoto ninganye beli 50 mabesa makaso se rétabli ma dia kambango ke na malem le boto ko mbo poison lo so likambo komi kombo na moté bima l'état est là no mambolo baté ngane na za toujours condamné ba kanga ata na samba vérité ba na sima mais ils a déjà trop tard parce qu'il a mis tu vas tanga de kombo nanga. Dieu est grand parce que le belissé belissé penga yo mo témoin bosonga bela ete za kikayo mona ngana suka ndeni c'est nzamba linganga bundelanga na ebate te la réputation ngana minute makasa za de monsieur zate pour na ko sala ngose mutu musu ngana bimisa misisa mais c'est pas Jaël ngam na benga ya otikna nga mo bonini na ya to vana to sela to seka ya kana nga mo stress ngam na benga mo ba to kita ya to zala to sola to vaso ki posa na oya mama na oya pa bango ba yebinga partout ba yebinga so da pa na isko yipsa nga likambo to bandiki ya miti bana 2011 ya quartier na te no Magel na 2022 non courage en 2022 les Ketchou pourquoi on pèse la passion ça monte malanga vraiment pour la nini kama munene boye mais pour moi c'est pas facile c'est facile nalinga ba kama nanga ngato linga tenga linga ba alo salinga mabe osengi pardon non ya bato no se baby nga ba défendre nga ba lo ba vivacité ba le ba que c'est pas vivacité fait de quoi c'est le côté bato nyoso ba yebi nga o bazana nga ta valer lito de vene ba mutu tu ata confio le midalo ba non vivacité ata ni na va mu vivre ata sois de guerre mo ba non vivacité nini comment on a mon manger la salinga nini pozongo uta wapi na fille jalousité il arrive à foot site à se positionner dans té aluka na mi bongisa nga tikaki dans matière grâce na se positionner et bon malamu na pasi na yeze nga sona na sengo ya na sengo na mi na senga bi zaka lokwa ne nga na zayo ndakuna ngeza yayo ko na société ozwa osala vanda qui me mutalo belo te best ou tu habiter ba to habiter fait lingage la ta mabe mais moi je t'aime toujours tozala koza les ndakuna ngeza yayo ya nyoso za beno no lo bango parce que na longola muninga stress poza na société que nga na zongi sim parce que c'est la vie tozala batu qui fafol na moi je suis pas une fille problématique dans le cas problème te to comme to finga na ka to comme mama poison te wana mabe to longa ba muto za na na mitema to comme na ba réserve c'est ça c'est pas normal les Ketchou et le quoi nga ba fait la question ngo tshelo posa tanga mono ndimo de pona ebi grandeur nga les Ketchou na ebi grandeur na ebi que comme ati attends ti biloko ole no kebi na confesse Fivette parce que to yebani fait c'est ça le baby no kilo baby mais battu na minute vivant courage mon maman courage minute courage 37 courage Fivette Mayamba c'est pas facile azole la muninga parce qu'ils ont réputation ils ont combo na eux ils ont touché eux ils ont sali courage Fivette Mayamba c'est la vie
nzamba tika bato te nzamba tika bato na ete penza nzamba kozala na yo Jaël aza moninga to comprendre éclaircissement bilo ba nyonso balie na sani pas ese Jaël abi aller na mbisi pas ese Jaël abi singa makambo ya poison tenga sona Jaël singa leke chu bosa l'émission bina fivette na petit na bino ba résultat oh Jaël abi singa wana Jaël tala lelo moninga za Jaël pas vraiment na hôpital tout tikana no to tcha na se makambo eza vraiment na se lelo ba sona ki ba discussion na soit disant ex papa mwana na ye mambebi maki ba audio tu vois pour ça bolingo ça choque aussi hein ba bolingo pe chokaka ndoko za na kaya bolingo akoza na kaya makam na ye moko personnel o choqué peut-être manifester mambebele poison pas fivette j'ai la salarate fait à lambe la Jaël ba lié Jaël qui n'a tourner vers dans lamba Jaël yo lia ba uti musika bino to sala ba commentaire to arrêter un peu et sa réputation ba to ki m'appelle fivette kachi la ba poison lobe Jaël kamukoya lelo be comme au fivette botu ko lata to bankolo eza ko lata te bino ba téléspectateur botala rabiso malgré nos délires mais to uti musika arrêter un peu tala moi la maman tazole tala moi nazole la fête tazole là Jaël a bisi fait ese ndaku na yo ndaku na nga ndaku ya nga eza ya yo abimo na maman ozwa ndaku c'est pas facile ma Jaël a benga leke je ba commissionnaire na zwa ndaku Jaël osa mam no déjà ba marketing courage ma sœur zaba rozala na yo akobati la yo ça va ce qu'on a pris direct au salaire qui oh vivette courage c'était quoi encore il y a ex naé premier ou tout un de stress parce que obi Jaël liboso a retard au petit arapo ba mbala sala nini là quand hôpital liboso na nena muzana kigoma ah tu peux doter son Nathalie wana choc ana kota pe mama imu benga na tongo ba chelinga poison na ma 5h du matin ebi ko eba ti mama imu dona ebate ke za prédote Christian Baraka oyo akuna silinga comment mtavandi na ye ba voice salaki ba bazu ba pandi ba voice ana nyoso voice ngo Jaël atindela kinani atindela ki garçon bobo o atala statine ya de création n'explicable natika poto sola mais ko capturable on ngo tindela Christian te Christian finga nga tonga nga talo ba boye bo abmis ba blonde soda ki lo bana abi ko benga ba concert na ngati ya va ko ke faut senga pardon abinga gaga ebi Christian te parce que Christian tindela $100 na Turquie na zongi sango na boya na abinga na basonje na masubet na kufa na pasi Christian do finga nga azosala nga bo anyukola nga na zemi Christian yokisanga soni na famille ba vinga nkon na mutabi ki azolo ba pasi o mobana sala tant que sert sala nga pasi nga non non yuza kan ba voix ça ba basali ba jesa bango ba Christian ba mission ba voix pas déstabiliser isa bango moko to tiki na mambo wana to wana ngonda bena le mission le pour éclaircir parce que banena ndako nanga ba débat wana asa direct nga na côté sa voix abana ba penga lo bati botika mo sona na fivette il y a pourquoi mama Jaël na kota ngom datinda nga za te pona linga nga za na choc te ebi ke za na fivette aza mina nga ya YouTube te ata kamana na bini na quartier la tenga ya mbina latino aza mio to tikala biso mbalenga ni na za la susu tata ni na vangu wana okolo aza mio na tikala ba na musique kamana na tikala na ngai na YouTube tine na ye ni histoire ndi ba débat ni bandi ba voice wana na moni muta maseba yeko benga yeke ba voice panzanga voice go to YouTube ba voice ko ti ko yebisanga da yoki da choc lo bobo sa lo bobo fingi na nenga voice ça s'attend à tini lende ko mobali ndo mobali monone parle ba kamba sim na ye avril o mukile ko yeba te bimi nde bimi nyoso bo ko finga ko yebisanga J'ai la coca stress te na yebi Jaël aza mi ale na lobité tangina yeba social comme poison oyo et bimé le pata lobi na bino mais pourquoi bocha fivette pourquoi bochanga nga saki na TikTok na finga même Christian et na basi mususu ya Christian o ile ba mbongo ya kabazo benga nga ba côté même Jaël parce que bi que via Christian c'est ça ils a vini à ça la ba fi bongo à ça la vini donc ce ka lingi ya boto comme sakanela yo Jaël so dongi le si mais ça pour na Christian ataka même le on n'est pas mana fuite mamba le so via c'est cause de Christian aza mutu
akovanda peke papa mwana nakazaki vi boye okoba mundu oyo kana limite me motema otala makambo bosala bénéficie na oyo perdre so nazalaki nanga boye mena ke boye so nazalaki boye toza batu ko réfléchir mpona maladie nakoyo bateke maladie ye nango maladie koya nango na nzoto c'est normal par okufa ta otelema ozonga rétablir ozala en vie totala alika mosusu olaki so déstabiliser ta mama mwana na ye ata bato baofinga nde baofinga nyonso wana baboti mwana na kati ye mwana alobi kuta oso nazoexplike nga makambo nyonso abitala boye fiveti boye so nalobaki yango eza mpona kanda naolinga ofinga te mwana na kati azoexplike nga nyonso lobi tozosolola na ye nde bato ndotina bacapture ke poison nga mama makambo ozowuta pa binanga osala makambo nga nalobi otyelinga poison na monoko gel die monta parle na shoi likwa mito abana nga asosanga teke na poison mais nokaka na monoko ya bato nabengi esenda confirme nga ke gel abi soyo nabengaki oyo biso ke soki gel abiki otyele poison bacapture bazokanga na babazoso badirect bosala nde baotindelanga nga nayebi te ozomona nayebi te nalingaka azala na esenga tovandi tobenga tokuta nao tooseka nga na ye lokola bizengi sauf qu'il y a un problème que comprendre. Pour moi, je demande à se rétablir, à se en forme. Christian, c'est pas son conseil tant que frère. Et tant que frère, on a le quoi Déo, ou à l'Indinga. Na vie que l'ingate basse balela na combo non, c'est pas gentil. Pour toi, au monde, on a honneur, et ça le coup, on a botisi bassi, na finga ka, bassi bassi la bassi na la fille. So lelo azolela la kombo nao ozalano benité yobino bombo na lokumu bato bosa banalise obosa la par rapport bino comment osa marnanko boko to bambo na ba chaîne na bino bolia bomela bosepela bosa to boko sala nga fête mayamba non ya on a senga na epsa ka nzambe ke na muto apona po on a la peine na vie na ngai la sa kenzamba ebinga avec quelque soit problème nyoso azalaka toujours na pona défendre nga po motema nanga Zata yozala mutu lokwa mutu nyonso. Zata yozala mobali lokwa mobali nyonso. Bino bo sala bo mo nango lokumu bo déstabiliser bo fingi bo nié. Mobali na vie basaela kaete mobali nda saela mwasi. Mbala za la gigolote. Mbala za la aza courir de jupon devant basi to kolana pas pas beaucoup là. Mutu abomo oye ba été. Sois conscience. Sois conscience. Moi ça c'est pas makila pona o. Pas risquer vie le pe sa vie na bon monde pe sa vie le pour sa mwana oyo zo luka wana lelo peut-être bien ça sali kambo pour moi ngana na besoin de poison te de plaire parce que comme on aurait bien ndama be pour na muto aza camarade te aza ndeko aza famille nanga fallait ata kombo ya koni moi je sais pas que ce zanani mais ils a fait mayamba te wana naza ngo d'accord parce que ça m'a choqué et qu'on arrive jamais dans Zéla nanga. Fallait nzamba luki dans Zéla mais j'espère que c'est pas moi peut-être qu'à l'ozalangate et qu'on arrive à paix jamais na vie. Mais tant que frère, ozala Zéla et Turquie, on a besoin quand mayo qui est de Grèce, au lingo comme la destination. L'aventure au sala, au quoi avancer na vite. Au cause a toujours reculé. Quand mi soit bas basi moi sur asungio na vie muto aselo bola na vie muto alaction moteur madame na vie balé ça été moi si balé lisaka été moi si ba choka été surtout sur participer à moi qui a contribué à la vie na yo moi mukie na vie ka ko lela ma mi suana e kanga banzela na pourtant au monde ngo base batanga kombo na yo basala bi masrika kufa pas bilo bolinga loko bolinga GLT c'est que na bangola ko beta makokufa pour la soki na zongi ka na zaka masrika na yeko luka vie pour na zonga parce que fille wana pe na vie na yo ala ta ocho kufa basukola ote basala yo roté o comprendre até on comprend na vie mutazara boete moi mobali ayaka pona luka pona osunga pona bokola bana pona bala mwasi pona ko honorer mwasi non kaza la gigolo non kaza la pache comme toi. Vous comprenez? Chaque AGL les a mutuna. Auto balo baliza mensonge, c'est du mensonge. Alors misango te kenana choc ya mobali ndenga zo finga non. Pour les poisons, c'est faux et archi faux, c'est ça non? Oui, ils ont poisonné, petit calos a poisonné. Et poison les athées. Merci beaucoup. Merci na abonné tout ya Congo Liziba TV. Merci na tout boningaka Kevin Pandela Kechu. Obo sepela na biso courage Fivette Mayamba et na abonné nyo surtout continue kota la émission na biso ba vérité. Déjà je pense le 20 avant le 20 ou après le 20 à Istanbul, à Istanbul tozoya Belinda Red tozoya Gaël Singhe Mobutu au sein des gouverneurs bon séjour na Kinshasa et Tomonani Mbalasima. Merci na Jonathan Dario na Sima Caméra Congo Liziba toujours puissance. Congo
Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.